témoignage mwana bato yaki na ye na kanjage ozwaki ye wapi loba makasi ozwaki aparte ya tika ozwaki aparte ya tika boyebani na ye oyoki elenge ya Congo tapelema yenda yibi mwana témoignage nani Niradi Oti wapi Ishasa mwana bato yaki na ye na kanjage ozwaki ye wapi loba makasi ozwaki aparte ya tika ozwaki aparte ya tika boyebani na ye boyebani na mwana nazoba na yo boyebani na mwana ngo boyebani na ye te mais osali nini etindi okomisa mwana bato awa loba makasi yo oza na age 13 ans olongi Kinshasa te awa oyo koluka nini awa d'abord okendeka nani non Miradi ezali komono original nani Dewe na auto oza ekolo nini oza Mongala ya wapi ya oza Mongo ok na Kinshasa epa na bino adresse nini bozaka na Bumbu numero na commune ni na commune na Bumbu ok merci beaucoup mais na Chikapa oza kovanda epa nani de quartier nani de quartier Bundula aza ekolo nini aza Muluba bon na Chikapa aza na avenue nini na commune nini bandako batongisi pembeni ya Kamalenga ok Bumbu kasi mwasi ne kombo neno de quartier za mwasi nde kombo ne Bundula boyebane ndenge nini nani akenda kotika yo kuna epa de quartier Bundula bayaya wana baza na Chikapa avenue na bango oyebi avenue te baya wana bazali combien de personnes bazali 4 bazalaki 4 maintenant yo uti Kinshasa okomi Chikapa siko baya wana oyebanaki na bango ndenge nini po bakende kotika epa de quartier Bundula bamaleki na wasaka na kanjaji kombo nena Agnès mais depuis oye na kanjaji sikomone déjà nano moni ete nde siko baya wana na nzela ere olongo Kinshasa okomi sur place nde bango bamemi yo esika ya de quartier Bundula nde ovandaki kuna siko mwana oyo ozwaki wana ozwaki ndenge mwana mwasi yango nani kombo nena Angela nde amemeli mwana wana papa ya moto aza na kashi wana bokende kosala na mwana bato nini to aza na kashi wana bokende kosala na mwana bato nini
Bon, que nous t'ayons. Ok. Est-ce que ça a déjà bilo qu'on a depuis Kalobé, Kaobandika, Kamikolo? Barana Liboso. Donc, ce qu'on va proposer, prix que vous que nous t'ayons à combien? Ah, Bangonde, donc, Bakida, Basukula, source na Bango, Pobo, mais au moins, on a beaucoup de temps en Angola. Ok, merci. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. My lord, I wonder. My lord, I wonder. Un homme revient du boulot et trouve sa femme avec un autre homme sur leur lit conjugal en train de gré. C'est le monsieur là qui est assis par terre. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il n'a rien fait. Il s'est calmé. Il a fait asseoir l'homme là et il lui posait des questions. Combien de fois tu as gré ma femme? Ou dans un hôtel, chez toi à la maison? Le monsieur disait que effectivement, il a gré la dame 5 fois chez lui, 2 fois chez l'homme, sur leur lit conjugal et 3 fois chez lui. Et le monsieur posait la question à sa femme. Est-ce que tu sais que tu es une femme mariée? Tu as des enfants? Elle dit oui. Vous voyez les conséquences de l'infidélité. Maintenant, elle a eu le courage. Elle a invité l'homme parce que son mari, il est parti pour aller travailler, chercher de l'argent, ramener de l'argent à la maison, prendre soin d'elle et ses enfants. Elle a eu le courage d'amener un autre homme de la gré sur leur lit conjugal. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que l'homme, son mari, vive ou bien qu'il dise. C'est pourquoi de nos jours, vous voyez qu'il y a tant de veuves. Parce que quand tu vis avec un homme et que tu grès dehors, tu reviens, tu prépares la nourriture et si tu manges, soit tu tombes malade, soit il rip, ces activités vont bloquer. Et c'est pourquoi très souvent je donne conseil à nos soeurs, à nos mamans. Quand tu es en couple, ça ne va pas. Soit tu te sépares de la personne, ou bien tu demandes le divorce. Très souvent vous dites que mon mari n'arrive pas à me satisfaire. Il est homme de 2 minutes, il n'a même pas un gros bangala. Tu vas aller se mettre en couple avec quelqu'un qui a un gros bangala, qui est prêt à te satisfaire. Il va faire même 10 minutes et 10 heures de temps sur toi. Pourquoi vivre avec ton mari et continuer à gré dehors? C'est tellement triste. Regardez, je dis merci beaucoup, je jette des fleurs à cet homme-là. Parce que c'est un homme calme. Il s'est calmé, il s'est contrôlé. Si c'était quelqu'un, il devait peut-être rire la dame, soit le monsieur. C'est pourquoi je dis il faut être fidèle. Vous voyez les conséquences de l'infidélité. Être fidèle à votre partenaire, c'est une bénédiction. C'est très très important. Regardez la famille, que pensez-vous? Oui, laissez ça en commentaire. Je vous aime et je fais appel à nos sœurs de se ressaisir. C'est très très important. Regardez, c'est une honte totale. Quand le monsieur, son mari, l'a posé des questions, elle n'arrivait même pas à répondre. C'est tellement triste et lamentable. Hein? Certaines femmes faites de telle sorte que ça fait diminuer la valeur des femmes. Quand tu es foyer, il faut te respecter. Je ne sais pas, mère de 3 enfants. C'est tellement triste et lamentable. La famille, je vous aime. asokola yesu makolo asokola pe makolo bo ndumba ka pamba o benga ndumba écoute frère tozo pekisa bino ndoko bimala ya mibala ba toza na mobile mais OK na oko bimala écoute ko yo ka bilengani frère no ke écoute mutate misi mutula moto ate misi mutamoto ana matungia na sakalamu ate misi mutamoto après alinga matasi matali boso Mamata moto liboso te meyama. Tomona makamna kongo oyo. Tala tele mama oyo. Atele misi muta moto. Alinga batande liboso. Mamata na sima te. Mamata na sima. Je veux rompre. D'accord. Et pourquoi? Avec lui, c'était différent. On allait en boîte, on faisait la fête, puis au resto et au ciné. Mais toi, c'est tout le contraire. Et que fais-tu donc encore là devant moi? Attends.
Tu ne t'y opposes pas? Même pas me supplier de Une rester? femme qui préfère son ex à moi n'a rien à foutre dans ma maison. Prends tes valises et dégage rapidement d'ici. Mon ex m'a invité au restaurant demain soir, je peux aller? Où tu peux aller. N'oublie pas de prendre tes valises et vivre avec lui après le Mais restaurant. bébé, je plaisante, juste... La prochaine fois que tu fais une blague pareille, je te fous dehors. Tu iras chez ton ex. Où vas-tu comme ça? Chez une copine. Il est très tôt pour aller chez des amis. Je suis ta copine, pas ta femme. J'ai encore mes droits. D'accord, vas-y. Et dis à ta copine de t'emmener devant le maire et de te mettre une bague au doigt. Souvenir ya kindumba no eza nini yo ozala se à part d'infection oza na nini comme souvenir na mutu oza na eloko te tijingu oyebika place bazobeta makambo mibali nde ozali. Bonjour ma chérie, bonjour Yaya. Alamuka kinasema na rete papa. Toko kabona tenda mubatika na TikTok ndamba ki Facebook. Bale za kandebo, bunga kaboy, mama shari. Ana sala papa miso. Sala papa miso na bi. Pakindi na balabala mtoto te. Kule mi ça bima. Papa miso. Ana zima futa. Pumpkin, do you want me to brush your teeth? Yango. You want me to brush your teeth tomorrow morning? No, say yes. Bino mo boye kinde semeki national a boy na brosser minu lobi na tongo. Ngaye tala baninga. naza na bandumba ya Genève na uto tirer moi kumoko na tongo avant na banda bulo toza na bangwawa banzele ya kitoko ndenge bozomona bango kaka awa basuka na banzele surtout ye donc nalela ye fort donc un coup eza na 50 balles donc na uto beta moi ku na ngai merci beaucoup hein. Quoi 100 francs mais nga na sala kana 50. La mona le mbiate. Ngala mona le mbiate kosma. Ah, tu ka bongo. Tu ka bongo zo saka. Yo, kama mata si baramba neli. Basa kuma ngabu soba. Maria koki. Ngala futa mbo ndako oyo. Depuis la pusa futa mbo ndako. Na futa milede sa siko. Libola mama no nyama. Ya mama na moko sante. Libola mama no nyama. Ya mama na moko. Tamono. La bana futa mbo ndako na kasho. Nga kasho futa mbo ndako. Mbesi no nyama. Yo, tamono. Elle est pas ça combien? Pas un demi, elle est pas ça combien? Elle est pas ça combien? Mbesi no nyama. Salita moi si nyama. Yo mo salite. Faut pas la califon mal la décision hein. Est-ce qu'il y a salita moi si nyama. On va mbana boyete. Mbesi no nyama. Otka sa famille na buzoba na otoki. Otka famille na buzoba. Otka famille na buzoba. Yo na bwana mbona na konti babo. Wana mbona konti. Wana mbona konti. Famille no sana. Otka mbona konti yo babo. Mbesi lisika naba tonga naonewa tamo saba tonga o bola mama no nyama mbesi mata batonga nyama soza mobala sunga pata $10 ata 5,000 francs apa ko basa merci boza bengra o mona wa peso boy o singa ta merci te o budan o kuda muki
lobaka merci okopesa motu to kokaba ya da volonté décision yo kotala quantité te tala volonté alakisi mpona opesa atiki baleki na ye bandeko na mibali bakuzine na ye bamama leki na ye baninga na ye atiki mpena libota ni mobimba ayo opesa yo po alingi yo soki na place ozwa apo opesa na bolingo na esengo okomi okritika so eza mokie ekomi ono oyokelemawa te amona mama biso ntango ya soka nga yokelanga ya moto ya mabe on ne compare pas l'amour avec ce que tu dis là soki azosala ngo eza po alingi yo normalement kutu mobali mpo ozala na charge mpena 100% bani na suki ntina esala lokolo fo oza na kati ya ndako ne oze mpa na bino osusa te oza mwana tu n'as pas les surcharger moke azwaka kabelaka yo apesaka yo po alingi yo misuku ekoma te oabuse po mosuku azaka so asengi bongo ayebisi naza nango te ezela akomi na mpoli akomi na kofinga lokola neti abomisaki ye mbongo na poshe azosala boye oyebi koluka tata koteka nguba pamba masheri oyebi te oyebi ka diver obima olata bamona yo oza moto ya mabe mobali aza na mposa otonga ana mposa obatir mwasi abongo avana ete aotika na yo aotika yo ntango okoma sikona ba30 komokanga bandeko okomika oyo koya eya non vous êtes méchant on a eu qu'il est malade mon maman biso aza ndeko na ngai mobali oyo akonourrir devant les gens au passer tout le reste de ta vie avec ye eya bute ya moto mosusu aokunda yo obotele bana okoma famille na ye nde eloko oyo loba so oyokela mbani maa te omuta mabe oza muta mabe oregrete ma chérie continue na baadage oyo bato balobaka mobali jamais koyokelema jamais nini bato wana baoti on erreur lobi ntango osimba motu bato wana baoza te bosa Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. My lord, I wonder. My lord, I wonder. Que toutes les filles, femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux, nyonso basala kana mitakala ko dendisa nzoto matama saison ningala nyonso bomona kana bana basi wana baza mal éduqués. Ce n'est pas moi, ba tiktokeuse na ba influenceuse na ba grande dame on ba décider. Ba blobi yango za problème d'éducation. Ba fille nyonso bomona na réseaux sociaux. Azoteka nzoto. Alingi alakisa ba tazo vivre na ba complexe. On va aller dans les détails dans le prochain numéro. Ba fille wana bazo souffrir d'un problème d'éducation. Bazana éducation, éducation qualifiée manque des parents. Ils ont raté l'éducation. Donc baza ba désœuvrer dans la société. Voilà encore le site. Allez-y. Oyoki elenge ya Congo